siku malela sinkwenkwe siga malela santa mia siota santa nyewe sta mista yana hana siya fina ima santa esta hana haina ime hana waina santa. Bonjour monsieur Randikita mbote na bandeko nyonso bazolanda biso na mokili mobimba mbote na bino na mono gagné mba on a vu 2500 2500 000 candidats pour 500 places. Maintenant, les gens se demandent, bolingo ya mboka, c'est-à-dire kolinga ko servir mboka. Ndezo tinda batu, ndengo na bien le costo est $21,000 par mois. Bo pesa biso ya nona. Mama, o ba yo no sta benga ki bokota. Je pense que vous fa bozawana. Bo milo banana no ndenge bozawana. Bolingo oyo bato bazwi mbongo na bango bake ko dépenser pour na kotika na seni. Ezali pour na souci ya ko servir mboka na bango. To ezali pour na salaire ya $21,000 ozo sala ke babeta machine ke so dans la commune député na commune kozwa ba 21,000 déjà donc na longi ma ba makamo 10 mois na zana $210,000. Et belé boye mbongo ko sala nini vraiment? Oh maman na cop o ka cop par mois bolia combien et puis rotika la combien et puis bo sala ngo nini tout ça po yebani nango ke biso ba congolais même mutongo za na mbongo mingi po fungola ta toloba boutique moka munene po tozomona ba alimentation nyonso tout ezali mingi bo eza ba kopa bisote ba paya kaka ba banque nyonso toza nango awa ya bisote donc on a salaki banque banque du peuple partout dans toutes les provinces. Mais le régime a Kalabamona qui est dangereux, va salir tout pour que Akoya et Sikolo ba banque nion se salia wa paya. Est-ce que mboka vraiment ils rendengona économie na bino libanda tout ça la compagnie na biso lokola onatra o ezako sala ki ba train marchandises so mema donc ba conteneur na ba conteneur butu moi. Mais tout cas, il y a une corruption. Pour mindele, il y très bien que biso soit corruptible. Même na bombo ya pamba kaka. So monnaie na bombo leke o bombo leke na ngoni se faut pese ya tabo moko. Alors, donc ba convaincre ba konji belé na ba niveau moko ezali que ba kwesa na bango on a très koya pour que ba mindele wana ba toana tout ça ba yana ba nituka na ba remorque na compte na bango ba gagner le tout et entre temps on a tana ba te belé wana mingi bazo kufa na ba souci parce que bazo comprendre te et nyonso wana biso moko kaka pourquoi lokoso ya mbongo ya bato bazo kozwa ba corruption wana toujours quand pour matadi pe balinga tekango oh boye tout ça makambo belé zola que nous sommes corruptibles le koso ya mbongo ya makasi. Comment voulez-vous yoza médecin yoza soki architecte yoza sakina tout ça ba musutu ba commission ngo net kaka ba mandat nyonso depuis ba banda ba député kaka bango na bango bazonga kaka papa mais osali quand même mingi osana kama ba mbongo na yo belé ozuana côté de l'activité mususu ça peut peut-être occasion surtout que mingi ba décision mingi tozwaka pe et utaka libanda bo fana kaka bo indeni tozaka lo ba maleleki bo mona ka paf ba ko isi mobeko bino kona na parlement na RDC makambo ya mwasi na mobali ba il faut ba bal na basi na basi mais on ko traiter vraiment makambo na biso etali économie na biso ndenge ba homme d'affaires na biso ndenge nini makambo ko lekawa économie na biso mata bilanga ndenge nini osomona lopango soki otia ata matembele ata bokolia matembele ne fût-ce que 2 ou 3 jours ba tomate mais esprit wana balongola biso to comme un esprit il y a cueillette. Il y a place même où tout le monde va nommer quelque part la première des choses. Oh, il faut combien de gens à caisse pas au moins d'accord bazo foutre ba travailleur te bango moko bazui yango ba calculer déjà ba salaire na bango ko leka ba travailleur bazana ba $110 bango bazana comme ko leka ce qui combien de fois. Alors maintenant yango question to lobby plus de 25 000 candidatures. C'est trop. On a 500 places que vous avez la députée nationale. Pour on a tout l'obélica national, mais sur le provincial, comme vous te bimi difficilement. Et bon, vous allez que na conseil communaux.
mpona kozala bourgmestre ezobima nanu te tellement que full ya bacandidature. Alors tala mboka ngo ezalaka ndenge nini mboka mobimba donc eyebani kaka non na ndenge ya lokoso na ndenge mpe nazomona bango ngai mpe ifo kaka wana pour que nga mpe mwasi na nga akende na poto bana na nga bakende bazala na poto epuis ngai ale bakotisi mena esprit na baquartier ozomona na baquartier vrai candidat sikoyo bamonaka oyo atongi fipo moko wana maya makelele ekatisi mene yo moto asali directement oza na foi bayebi te soki ozalaka moyibi parfois oza na likukuma olobaka nao malamu te bayebi te soki mpe motu na yo mpe eloko oza nango te ofandaka mpe na bato te soki mpe azalaka na société kamo ya namu tusa estce afutaka bato okwa ndenge nini azalaka na bato susi na ye estce aza aliéné mental te parce que soki oza na député aza na aliénation mentale mais bakozwa mibeko te oyo ezali mpo na biso moko eloko moko kosalema eza te ala biso oyo ndo mikolo oyo oyo bakozala na occasion ya koteka bamapangu bakoteka oyo bakozala occasion koteka basi na bango mpe mibali na bango bakoteka oyo bakoteka mpe bana bakoteka mais sikoyo à la fin nde ntango ekomaka résultat ebimi te oyo kaka boni papa André tozomoni te estomac mikolo mabela vraiment tout ça parce que mpo na ye amonaki ke soki place wana te vi na ye eza sauté c'est pas normal oyo te bafonction wana ezalaka ntango ozokende wana ozomesure donc eza tâche makasi bamisala mingi na komanda kosalaka su te mpona répondre toujours na comment on appelle ça na ba assemblée baréunion na bango ndenge ezalaka wana ça faut prendre du temps oyebi mpe bonga lokola naza nanga motu même quand tobandi masolo na bandi nanga kolala alors sikoyo nga soki nazwi bavoi lokola bato balabala wana bamonaki nga lokola nasalaka mwa fipo wana nga naza un bon comme député or que sikoyo nga nazalaka nanga na kongi même na masolo ka tozalaka na bato soki tobandi nga kosolola 10 minutes komona makambo bakoyebisanga 11 minutes nazoyoka nango te siko kuna na parlement nakena pendant 3 heures tout ça ti bakoyoka botala boyo député nani asi alalaki na ye tala na bango soki akosala nini kuna $21,000 eza kolinga kosalisa mboka te sikoyo yo soki olingi bayina yo même soki oza parlementaire mpo nayebi moko to mibale basouleve yango bandeko quand même tozala bato $21,000 c'est trop même kutu na bamboka ngo ya bapoto babanda ba makambo ngo ya badepute bazwa ngo nanu te bongo biso mboka kute tambolaka nango te désordre ezali tout ça il faut mboko économie tomeka mpe kozala nango makasi $21,000 ya nini mais todimine nanu papa mais soki non bakobamba yo même na mabele yo uti wa venir toujours intérêt personnel d'abord yango nozomona ke siko bato baza na esprit ya ndenge wana bakobundela structure mosusu ya société ndenge nini eloko toza wana tosala boye kote otomatisa tosala boye tosala bakosala yango te po bango baye kuna mpona kilokoso na bango epuis ndenge nalobi mpe mingi mpe bakende kuna asali 5 ans bon kokosola peut-être asi akosola mais mpona koloba kaka honorable président wana olukili makambo ou alors soki opesi ye parole po mingi bazalaka kowelisa ntango koma kuna yoka makambo azola baretire parole di honorable kingani longo adi tika micro tout ça parce que makambo azocomprendre te makambo bamosusu mpona kokomilakisa kaka ke bayeba ye kuna bomomonaki nga aleki kuna place bafotaki bamoni me makambo nini olobi kuna mpo makambo azobundela kuna yo ozoloba eloko moko te or député azali mpona kolekisa baloi kuna mpona kolekisa pote baprojet ya mboka ebanda kosalema partir baloi oyo bango bakozwa kuna eke mibeko oyo kozwama na mboka eservir pa balabala na bango eservir mboka na bango soki oza député national ozosala mpona nation mobimba mais baélecteur na yo kuna uta utina Congo central ozobunda pora matadi bateka yango te makambo boye train il faut ezonga osa otango ezosalema intérêt eza mpona bato nyonso eza te mpo okende otongaka mwa fipo moko wana tout ça alors obimi neti kaka oza meilleur
député aloba peuple ifo bayeba ngo sikoyo ekomi nini makuta bakoya bamama veuve wapi bango tout ça bafandisi bango ale liputa babakisi 5000 likolo vraiment nzambe asalisa biso honorable yete honorable na biso ayende vraiment tout ça maintenant ntango okocalcule yango pièce wana eza na 10 000 francs. 15 000 francs. Qui vit dans 5 ans. On a 15 000 francs. Donc, Moutouana a mis un très bon député pour Nayo parce qu'il a fait 15 000 francs. Alors que rien du tout partout. Place net sur la Arabane Golobi la Renaye, c'est un mandat que ça n'est qu'aussi là, n'est pas pour atterrir. Oh, tala kutungayi, oh, tala kutuboye, atala na sali boye pona. Mais eloko basali ezoye bana kutute. Ezo mona na kutute. Alors la population ça na yeka ka bon. Eloko nyonso boko bana ye soki baza formé idéologiquement te. J'espère que Yambano yo population vous allez quand même éveiller, vous allez même député national, vous allez provincial, vous allez la commune et tout ça. Vous allez vigiler là, bah yéba que ah Moutoyo, c'est vrai qu'à Tongla biso, à tirer biso forage mais c'est quelqu'un vraiment oyo ndenge to yebelier. Pour il faut voter Moutoyo, oso comprendre yé plan d'action na yé et l'okoni na kanisaka, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas pour la balabala na bino, mais pour la commune na bino, pour la province na bino, pour la nation mobimba tout ça. Ni les soucis n'en ezali. Mais malheureusement $21 000 et comme ici le la bana basi, au monde tout bana basi âge à puberté bandi. Ba comme quand l'air azo finga tata na yazo finga maman na ye tikanga so ba tout ça. Ndenge pe biso ba baza en l'air mikolo donc donc on a 15 000 francs pamba donc la maman paie tout ça oh vraiment député bien oh papa député bien tout ça mais 15 000 francs on a aussi au sacrifier 5 ans au bimba donc il faut donc la former idéologiquement ezala batanga te mais bazoyebisa bango banor ndenge ezalaka réalité ndenge ezali na stade oyo tozali. Est-ce que moto ake kosombela asali bino forage, ça veut dire que c'est celui qui va défendre l'intérêt de tout le monde? Non. Est-ce que moto wana est-ce qu'aza moto moko qui peut aller vous défendre là-bas aloba makambo asala banalise puis baloba honorable tel makamalobi wana ya mwana. Non, sinon on est des figurants, tout ça. Et puis tchatcha. Oyoka kobazaka 500 l'appel d'aujourd'hui, l'appel nominal d'aujourd'hui nous donne un effectif de 259 honorable président. Alors la moitié l'équipe. Donc nous pouvons valablement travailler. Président Oyobi Koyoka Okoloba, et ça n'a pas passé parce que dernièrement, on a l'image de député Yaki, mais après, si on a quitté la loi qui est en opération qui est en Kiti. Député vraiment, quitté la loi qui est en charge de sa député Wana, parce qu'il y a même un quitté la papa. Oui, c'est parce que les résultats, il y a aventure, il y a opportunisme. Donc le coût est 21 000 francs, 21 000 $. Parce que comment yo obengisa batu oyo yebi kutute soki baza banana. De la même manière tout ça la population il faut pas yeba ba candidat wana. Yo be candidat il faut yeba batu wana parce que somo na mingi pe ba marche ba nini mutu moko asalisi batu batoni wana mingi ba ça la populisme. Mingi bazawana bazana bango na carte électeur te mingi bazawana bazana bango bana moko bazana ba 16 ans 17 ans ko voter na bango te bango ne bazala ke bele batondi wana e ba delinka batu bazana moko ba meli ba noa ba tene oyo kutu e pa ba parana bango donc balongola bango ke bazaka batu
bango wana komona soko umeli pe ko loba kona bongo bongo bima ebima wapi bino moyaki na ngo wapi alors siko osomona or kolinga ko s'adresser na bato ozo s'adresser na bango baza bato moko j'allais dire baza trier déjà oui que aujourd'hui je vais parler on a papa lelo banani lelo libo lukulanga ba enseignant nyonso baza vous n'avez que les enseignants bo lukulanga mais quand vous prenez n'importe qui pour que tonda boy bon que justifier ce qu'on a piqué vraiment bongo boni ndenge na sala ki wana c'est normal que basala akite kende parce que bato yo bayeli na bango makambo na yo député te bayeli kutu makambo na te d'ailleurs ko zonga so batuni bango makambo ni député eloko moko te bango ka bavandi pe bazo nimba na bango ndenge kaka pe mutongo sans doute que nous sala na parlement kuna azo nimba na itanga kaka ba maboko pa pa ki wana tout ça c'est pas le bini bongo zo ta député mazo ki no mais zo ki no jamais on a qu'à quitter tout ça donc et ça partir à l'état parce que dans le monde nous critiquer boyer moi je suis candidat provincial et communal conseil communal il y a Selembao donc je suis candidat député provincial pour la ville de Bisso Kinshasa et puis pour la commune de Bisso Kaka pour la diriger commune de Bisso mais moi je m'adresse à Batou pour que bango fasse l'analyse. Est-ce que Moutongo, est-ce que tu donnes l'occasion de nous corrompre bangote? C'est vrai que même quand il y a une élection, mais ma solo, même la famille, tant que solo la wana, mais la tasse secret, comme ma solo ils continue, mais il y a un secret mais on ne vient pas là-bas pour corrompre les gens, pendant 5 ans, c'est pourquoi la population, surtout les personnes, c'est le mal. Donc, base à la vigilance. Pour vous voter Moutoboye, paf, vous tournez. Moutongo azala kanekaka. Tomona qui kuna tsukini. Ndakuna izala ka wapi? Et comme omoni ba jeune fille. Soki bazana ba copain na bango. Ndakuna bino izala pa. Ba yebi place bakutanaka na wenze wana. Masolo bon lobi kaka na 8h bakuta nsusu bangwana bakke soki wapi kuna. Zemi bandi. Na ndaku yo ndenge ni na ba le mozali azala ka. Allez, tellement toqué. Fille à Zoyeba, mon place garçon à Zalate. C'est comme Batouyo, Batunabiso, Bazoko voter, bi voter là. Boyebi kutu mutongo te, candidat ngote, et puis boyebi te, pour banso bazaka ba vantar, komila qui ça va, nini ba, tout ça. Boyeba que muto baza humble, muto yo, ça peut aller. Oh ye boye, ça peut aller. Et puis Batou, combien bakole kana pour que va discuter ma 21 000 parce que là ce qu'on a posé na députation nationale balinga ce qu'on a lekaki balinga yinanga kaka première semaine parce que monsieur liboso d'aller en salle c'est vrai que Moussa tout ça là il faut de l'argent quand même tout gagner mais 21 000 $. Wana toujours la qui motema ma be que to lingi population tête yo la population ma wati 21 000 $ ndengeni tout ça to kiti sayango na ba poto kuna toyoka kasoki bazaka na ba 8000 soki ba 10000 soki ba nini wana lokola biso tolingaka ko copier ato copier ata ba mindele ndenge ya bango ezaka na se que biso mboka ezo marcher na côté puis au moins na session mobima basali tout ça eloko moko o intéressé peuple za na ngote ba kaka bogo so au moins pe soki on est sujet yo bon ça va topesi yango na commission wana po basala ngo analyse au lieu que ça 2 semaines, ça 1 mois. Pourquoi? Kuna susu, bon, faut t'appeler susu. Des gens qui ne vivent que dans Kamuka, Ndemona, Kamuka, et là, comme on a dit, donc, je kaka nzamba ko quitter là-bas député, et à la nationale, et à la provinciale, pour que ba yeba que la population a un niveau et que tout le monde se moquer de la population. Et ça, il y a se moquer de la population. Et puis, il y a que la moninga mawate. Tala kuna ikolo, tala nini yonde sikoyo, okoma kokene na poto pamba bana ke bato ba vota ki wana ozolinga ke mandat ici là pour que kuna kabula bana na bango bakaye ya 8000 francs.
pour qu'on demande aux députés bien. La population, cette fois, vous allez veiller, ce n'est pas ça, corruption morale, pour voyez que vous êtes très faible, tu ne comprends pas. 8 000 francs. C'est vrai que, pas ses alliés. Mais Batouana, Bangonde, il faut pas que nous bongions ici là. Bino, pas yo, mais bino. Il y a corrompre yo, corrompre yo. Soukanangoni. Soukanango, défaite na défaite. Défaite na défaite, papa Masumu. On a la web Sabino, na osenga bino, moutoro voté, la provinciale. Pourquoi? Tu as dit papa oui. Tu as dit crédibilité à Zanango. Respect au topé sakaye, ceux qui t'ont mis kuna en tout cas tu auras. Bah on va kenna mon orgona bah ça n'a rien. Bah kenna la film batama film le petit gars comme on a été à beta ninzi film wa. En tout cas, il y a un autre bah pas si nous tout le monde a ils appellent bisomo. Bisomo. Tout le banana nos vérités. Bah pas si nous tout le monde ils appellent bisomo maman papa. Si quoi pena. Au soit bah que 5 ans aux autres que nous pèse monter ça passe na yo moko. Pour na 1500 pour la Kitty. Pour na iloko songolo pour na liputa ndoke ko pesa mutu na voix eza pena lobi ke bomangai yo moko ko lobi bomanga na kufa na ngai parce que mutu oyo ba votaka député za molobeli ba continuer so mo bayana selemba ezate mo bayana kitokimo ezate mo bayana kimbantseke surtout bana mpanga kuna kimbantseke na cimetière na mpanga mu continue okoma kuna presse na mino tile le za ko beba alors député soit za mutu faut yi est-ce que député koma kuna il faut y avoir un ayaka kuna pour y difficulté la bino pose quoi soit kaba problème wana ami makuna a kende pe ko défendre yango et puis à convaincre atbandi ma isa solo il faut ba budgétiser yango bon mona ka ba commencer ba balabala côté na bino ba commencer ba minda tout ça ba commencer la boy bobo kaka na balabala na bino te kaka pona quartier na bino te mais ce que ça provincial donc ville donc tout le bagage Kinshasa ou bien communal pona commune na bino. Et vous sentez que Makamozo le cas grâce à des défenseurs. Mais ngai po nanga ba député surtout qui mbantseke elobo sala kana yebi yango te na yebi yango te na cimetière wana toza na mpanga to na kifuta makadam fe kota kuna na lemba bazo balola ba presse ezo baloka ipai moko te mutabimika abo yakebo ya tourner bo makadam mais kuna biloko ba jardin za kuna bakingana eza kuna ba mopoto eza kuna ba biloko bimaka ba kwanga pena président eza na biloko eza na ba côté kuna ba kimbatike kuna mais nani kolobela bango pa kota makadam wana wapi siko ba kuzoba ngaka OK na sachet ya loso sachet ya sucre na likaya moko ya 5000 francs mbala moko bimi meilleur pas pour pas ça va tout mingi kuna déjà au moni bisona ba selemba o ba bandale ba market tout ça ba to ville mona ba to ngiringiri déjà ba so convaincre ba to so kosa ba donc vous mona que électeur vraiment le kuta non nani candidat le kuta soka muti wapi yango soka bimeli wapi ayebi kutu eloko te kutu ayebi kutu papa ayebi selemba ayebi esike bandaki na esike sukeli si vous avez voté mutumo boyo soka botami lobi wa nanu kutatambola kututaki tata na sekuna tabanga bakuluna et puis exactement parce que mutango lobaka mingi so mona na ba radio na ba télévision wana za ba apparence mais mandat aussi la bino bomoni pe loko mon côté kaka maloba na maloba donc faisons attention bon comme on a dit tout à l'heure là évidemment la propagande est à partir de 18. On a topé na ba numéro na biso. Si vous topé ça quand ba information. Boye ba par exemple na commune à Selemba ou parmi bato yo ba postuler moko comme na Ndungi Mambimbi alias Masumu de Brende. Puis pour la communale commune na biso ya Bumbu Masumu de Brende azape wana donc la biso to message na biso déjà que ça la pour la communauté sans que on s'attendre à quelque chose. Tout ça là va déjà pour ça là kango ba association ba nini ba tozaka biso ndeko tu dépenser na ba énergie na biso na ba temps na biso tout. Mais maintenant ce qui est commis ma communion to kanisa wana moyen application ezalaka na l'état. Pourquoi? Parce que tout ça na carte ba makambo ngote. Ya moto linto kota pour que vous tout d'abord du point de vue culturel. Pour culture etali makambo belé ndenge na biso ko zalela ndenge to photo lingamboka na commune na biso province na biso eloko ni to ko sala pour que batata ba dénoncer bana na bango ba za ko bebisa commune na biso donc il faut
moralisation. Moralisation. Les jeunes qui sont dans le domaine de la culture, il faut qu'on utilise bango pour que, ensemble avec tout le monde, sensibilisation à la population, changement de mentalité, si on arrive à cela, d'une manière générale, sinon, il n'y a que des mercenaires, des farceurs, des opportunistes, le coso yambongo, ceux qui ont vu en côté à cause de la rébellion. La rébellion, ce n'est pas parce que tu as une mboka. C'est parce que tu as intérêt à ça soutenir. Mr. Wana yende azu na ko prouver andi petit 1 2 3 4 10 bo ça ça bango ba jido kaka boy albo ko luka minduki moko wana petit bon kata ba mo kisa mo bondo na nzoto ale ba bandi petit bo tirer na tata lokola bino bo tirer boye bango so ba tirer bino bo dayete antamba zo ya mo banga te bo kende kaka vers bango to sa boyo bana batu bazokufa allez so vous avez pouvoir on pesa biso lo entre tabana na ile rwanda bazolia hamburger bazosala nini tout ça parce que parmi batu wana ata kutukuza na yeye le jour que c'est pourquoi j'attire encore l'attention des jeunes partout au monde par manifestation ezalaka biso nini oh non tout le monde vit cher tout ça il faut marcher ok ce qui va permettre bino yango ça va permettre te ko sala te ba sala te na l'état te mais ça va permettre bino bolanda ndenge ba lobi na bino nzela oyo paf so bo komi sika oyo ba moni ke non boko leka awatsu te bo suka wana botika so boko pesa memorandum na bino tiki bozongi mais ce qui est commis oh non le qui ça veut dire c'est tout le monde suka sportif tout ça or que policiers disent ça wana tout le monde tout ça le temps linga peut-être à mettre en l'air pour pas faire suivre OK papa ce qu'on kufi na ba marche comme ba kufa na ba marche ba famille na bango ba kenda perte 0 sur 0 perde moi si na yuko to ça ko lesa ya tabite ko comme donc ça va tu ba cancela ye tout OK kufa et puis tu ko tangi na ba tu nyos ba kufa depuis ce 1960 ce na ba mine ba marche ça là mwana moko mukonzi azalaka te ndeko moko mukonzi azalaka te mwasi mukonzi moko azalaka te kaka bana ya batu mususu nde bakufa. Vous allez sacrifier les gens comme ça. Je suis là pour sensibiliser la jeunesse. Tout à fait. Pour moi, c'est la responsable. Tout à fait. Comment se comporter. Tout à fait. Sinon, mais d'ailleurs, nous prions que mandat ou ezoya fachi aleka parce que abandaki makambo. Facilissement. Au fond, il n'a eu que 3 ans, 2 ans, monsieur Zaki Mogoulou, on a besoin de décision, ministre Rokuna, Aboyi Yango, président Moutassini, mais ministre Aboyi. Après 2 ans, on dit, ah non, on ne peut pas continuer 3 ans. Maintenant, il y a 3 ans, mais ça va. Donc, sur la bâtisse, il y a 5 ans, tant qu'il y a Kotika, Moutou, parce que les gens ont besoin de la raison Moutou. Comme une place au comique ou attaque Moutona Alina Salani par exemple Azwata 7 sur 10 mais tellement que besoin je suis qu'à 3 sur 10 maintenant Moutona ça Moutou attend oh non vous savez tout ça mais il fallait botika oyo ça la petite place où il y a pour souke là yotangoye au bakisi et c'est comme une province du Congo central. Province du Congo central, toujours Kosinda, mais thème à ma baie, au Congo. Moi je suis au Congo, mais dans le thème à ma baie, donc ma coquille colingate, ma somme de Brendé, ni tout le monde, ma zobenda aussi, ma composition. Il y a un moment où leader va s'arrêter dans le Congo. Au moment où il va passer, bon, tu éviter parce que comme ça, va s'arrêter l'aventure dans le Congo, mais au moment où candidat président de la République. Ah, mon Congo, mon aléa. Bon, il y a beaucoup de théories, non, il y a postulé, mais il y a un embouteillage, et puis il bureau, il y a quand même rien. Alors, bango siko ya le batu mususu siko ba kotso ba songi na kati wana bo sala ba ko linga te ba se reconnaître na mutu moko ke o leader ozomona kutu fais-moi na tsemi kutu azosala ba makambo tout ça mais on a ba net ko boubele siko yo mona tantu ba lobi non mbachi quand même a sali expérience et puis na âge na ye tout ça on peut être derrière lui pour que maman résultat
Congo central zéro gouverneur nyonso ya koya bakobanda kwatake papa tie bakolongola ye asali eloko moko te. Or bino bato bozolongola ye, vous ne savez pas que c'est toute la population moto perdre. Parce que na makamwa bandaki bokini kozwa moto wana mosusu akoya bango etala kaka bato wana kaka baspécialiste pampa mingi évidemment namonaki bon bazwaki bagrade na gouvernement na banini tout ça bakanga minoko mosusu ezalaka neti zuwa amoni ye nange fali ngai te ala zuwa bapeti apesi bango balare ale bakomi kosatake na or ntango ozosala ndenge wana yo ozosala intere na yo mais c'est toute la population qui perd. Et c'est pourquoi on a vu dans Congo central, papa, Moutoko Sayote, province riche, tous en a port, tous en a chemin de fer, et puis tous en a ouverture dans l'océan, tout ça, pas minéré. Au début d'abord, tout ça, on va le consciemment, tout ça. Tu sais que comment on appelle ça? Na Lukula, Congo central. Sable moko bitumeux zamuna. Ce beau timoli yango. Ndeka ka bato timola ka diama bani tout ça. Beau timoli yango. Boye ko mélanger mo soki na matière nini wana. Ndeka ba chauffa ka ba nini wana ba nini ba bitim. Beaucoup ça na makadam. Belé. Banzela belé. Solution ezana mokuna ezana ngo. Mais lokola projet wana et koki kopesa mbongo te na bato bakoza na makambo wana on préfère que oyo ezala nango te on préfère oyo ezali que défi ça comme 250 millions 350 voilà mais oyo ezali que non ezala nango biso wana nini qu'est-ce qu'il faut avec 50 000 dollars on peut faire beaucoup de navettes à yango te et tu vois à quel niveau or à partir de député kuna na parlement pour dénoncer pour que mais corruption. Les blancs a yébi que Congolais corruptible moko donc tu n'as pas bombo pas qui peut corrompre. Il ne peut rien faire dès que tout ça boy biso nyonso côté la mentalité okosa lelo comme côté soki ba corrompre yote. Merci beaucoup. Je pense que président Lobi Mingi Makamba Lobi nga yepesa nga participer mawa parce que buya wao bolimbo comme ba député est-ce que yo bo banana oui, vous le battez, vous avez député. Est-ce que vous avez un député, amis? Est-ce que vous avez convaincre? Est-ce que vous avez l'art de convaincre les gens? Vous avez un député, vous avez un député. Oui. Il y a un député qui a été fait par le baga, botika mutate ka kwanga, ateka kwanga. Musali kwanga, asala kwanga. Yo lingo koma, yo moko mokani makasa, yo moko moteki kwanga, yo moko mosali kwanga. Et ça a été un mboka où makamba belé tout le monde est aussi battu. Vraiment, tout comme na souka et puis na lancé appel au groupe théâtral Nyon sur les Cambolo. Et ça ce na lobi na bino bata théâtre. Ce qui présent masumu a bimité. Beaucoup ça soupe même soupe. Pour bino batu boya ko lelele mikolo ala la table ka bo et puis boya la gete mukolo ya fête mukolo ya semwa soka muta kufi kaka. Soka za corbillard, soka za pompe funèbre na bakati. Misero na mona bobenga kete o mwana no bakole o likamna malamu o bengete so kaka muta kufi kaka aliende muta abota bato théâtre nyonso sikolo esika bosala ka pe ba succès na makamna na mbona no zo la poto amona ka pa ngote mais yena ma fardeau. Alors maintenant c'est le moment où il peut ça épée soutien à bino il y a un groupe théâtral nyonso bi mana ba bouffon bato ba tsaba surtout no bato mabumwana nazo kale na bino bato ba parola makala wana. Donc, muto ko voter hier sans débat. Dans le coma na papa porte son mutakanga biso date. Mboza o yebike soko l'accès carte yebi déjà que muta théâtre ata gagner net to solo na yi. Donc, muto biso tout ko voter allié pour que asunga biso. Pour ceux qui na batu musu bo yebi net to telera miso kuna. Net to landa ba jeep kuna. Ba fanti pe mona pe lo sancho pe na ba lo landa type papa ki muto tiki biso. Tala bona soutien ezakili waso ya mundanga ndanga to landa jeep kimbuta. Mais ceux qui présent na biso mo komi na niveau wana e bana ndento no landa mbango. Donc yekutu donc tanga zo kaka ba transfert de sala mambala moto la li ba pongi. Donc on a quoi ko sabino ya wana to kutena bino na élément mususu. Mais na sana le basuka na bosani pété kaka na kolwesi Kajou Loge restaurant salle de fête ba chambre kitoko na kaka balabala chinaweje wana na kati ya nouvelle
nouvelle cité. La nouvelle cité, on a nakanisi boyebi quand même Kolwezi Negezali, mais voilà, il y a une conférence, une fête, une nyonso za na kati ya Kajou Lodge wana. Merci mingi, merci.